Bana Nzambe, ok, na site internet www.lenazarien.com. Pour qu'on ait information sur le monsieur chrétien, quand on a bien organisé des monde, ba pasteur, ba c'est Nzambe en général, nous, boye ba koleka, pose contact na site internet au monene, boye ba pour l'examen information na bino plus possible. Nzamba pour mon bino. Katina maboko na yo, yonde bomoy na ngai, yo zali Nzambe na mawana. Oyo lelo na telemi liboso na bino bana Nzambe nazalaki jeune oyo parmi bakulu na ya mboka Congo. Sera le botamaki le quoi toza pembe na frère merveille toi ba pourquoi kuluna yaki. Bon la sœur Fanny kuluna eyaki soko mekinga fona kimisa yo soki na ye otumbolinga to luki mwasi nanga to tumbolinde konanga fona ya pa na bino na ye kosala désordre na panzi banda ko bato bazoki pona yo. Makambo oyo tozali kosala na kuluna eza mingi makambo oyo ma sœur nakutana makambo ebele na vie nanga na satana te un jour na vie nanga nalinga penda kolobelo ko te na se retrouva fara na mokonzi moko ya mboka ti ba kuluna ba botolaka eza pona. Bonjour, bonjour très chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes branchés sur le www.lenazarien.com. Je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble et surtout que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi nous sommes là dans le cadre de votre émission témoignage. Expérimenter ma kambuna moinisata na bayaka na biskam tuste kaka awa et longo na la humble servante de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa pour que ba édifier Bino. Je pense que cette émission c'est pour vous édifier, hein. C'est pour vous édifier. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais sans plus tarder, j'aimerais un peu prier à la coutume. Je demande à Lido Pro, ensemble avec Diamouya Yamobali Yamouindou Lisusu, de nous balancer un élément. Nous allons prier et nous allons nous retrouver tout juste après. Restez toujours branchés sur le www.lenazarien.com parce que c'est chaud. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo nangai bato basutu kingai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango Simaranga bazwa guérison tango elomba bele miliboso nanga. Merci beaucoup, là nous sommes déjà des retours. Je pense que cet élément a fait plaisir énorme à tous les hommes de Dieu, à tous les servants de Dieu qui nous suivent dans le monde, dans tous les 5 continents du monde. On est déjà des retours, Je disais tout au début que nous sommes là dans le cadre de votre émission témoignage. Bisikam Kusute, Kaka Bisika Batmamoni Ngolu, Na Bolingo Nzambe. Humble servant de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Mais aujourd'hui, je reçois pour vous un frère, c'est un frère dans le Seigneur.
le frère Merveille, il peut aller à Betali Solo, expérimenter dans les. Je pense que édifier Bino, Makasi, Koleka Mingi. Derrière la caméra, je signale déjà que c'est Diamouya, c'est Diamouya qui est derrière la caméra mobile, il y a Mouindou Soussou et aussi d'un leader pro, professionnalisme, mais toujours d'un niveau, il y a montage. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour mon frère. Oui, bonjour la sœur. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, Banana Nzambe Baolanda yo, déjà, au lebeli bango nini, saluer bango na kombo na Ismaël. Banana Nzambe nyonso baza kolanda nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Merci beaucoup frère Merveille, c'est ça non? Le frère Merveille, Ozan et Loko Moko ya Kinango, pourquoi partager plutôt na Banana Nzambe, au Luka Kinai, certifani, na Lina Etzale, Banana Nzambe bazal édifié, tout ce qui est autant gros problème en haut, Eza Nini. Problème nanga eza na eko témoigner o Nzamba sali pour la vie nanga. Utanga ya Nzambe na vie nanga lelo eza 3 ans. Na eko témoigner te mais Nzamba zo toucher toujours motema nanga na témoigner. Nga oyo lelo na telemi liboso na bino bana Nzambe nazalaki jeune oyo parmi bakulu na ya mboka Congo précisément na commune ya Ngaba Nekiri Bolafa. Nekiri Bolafa Kombo oyo bazala kobenga nga na kuluna ezalaki Zoa Bolafa. Lelo oyo naza lisusu Zoa Bolafa te naza frère Merveille parce que Nzamba changé nga, Nzamba délivré nga. Nazalaki mutu oyo azalaki kotambola lokola aveugle azomona te. Kobotola biloko ya batu, kozokisa, kosala makambo ya mabe oyo boyebi bakuluna basalaka. Lelo oyo Nzamba salinga grâce na yambiye. Yango na ye na témoigner moni na Nzambe pe na dénoncer misala ya mongu na Satan oyo asala ki po nga nazala na vie ya mabe yango moni na pusani liboso na bino pona kosolola na ndeko la sœur Fanny parce que na yebi ke tango na solola na ye partout dans le monde bisika nyonso bana na Nzambe baza bakoyoka ngai pe bakopambwama bakozwa mpe baconseil tango mosusu na bandeko baza na baka ya bana na bango baza ba colonel to bana na bango baza ba voyou donc c'est ça yango tina nga na. Merci frère Merveille ex maître Zoa. C'est ça, j'aimerais un peu souligner que Ekiri Bolafo bozo ka frère Merveille alobi ezali parmi les Ekiri oyo ya liboso botama na parmi ba premier Ekiri hein oyo botama ki na moka Congo oyo sel mobule boti ba Ekira mike. Maintenant pourquoi Ekira ne botama ki le quoi doza pembe na frère Merveille to ba pourquoi kuluna yaki. Bon la sœur Fanny kuluna eyaki pona makambo ezali koleka na ba dojo ya ba sport. Biso Bolafa esalamaka te na boule ya bacolonel, Bolafa esalamaka na boule ya club, mais eko koma kuluna parce que tolingaki masano mingi. Tolingaki masano dès que tokoti na ba dojo, tobandi ko travailler na ba dojo et ba maître na biso bazalaki batu o bazalaki ko sala lokola ko vuka biso. Konvuka biso na kopesa exemple moko eza na master na nga moko na moyena tanga kombo nezate. Ils ont un maître na biso moko soka kutena na nzela soka za na chapeau fazwa soka za na moi chaînette fazwa soki yo za na moi si maître sepeli na moi si on a yo fotika donc et ko sala ke système ya contre maître et ko bota na mboka Congo Bolafa yende e banda contre maître na Kinshasa nde ba kuluna tout e banda nzela ya contre maître et ko sala ke atoza na sportif ato vimba toza troisième dan ngaso naza contre maître na robanga yote le contraire que yo comme banganga parce que yo soko mekinga fona zokisa yo soko mekinga fona kimisa yo soki na o tumbolinga to luki mwasi nanga to tumbolinde konanga fona ya pa na bino na ye ko sala désordre na panzi banda ko bato bazoki pona yo ali wana obanginga donc c'est ça ozali fondation ya kuluna contre maître nde sala ke lelo kuluna existé makasi na kati ya mboka kuluna makambo oyo tozali kosala na kuluna eza mingi makambo oyo tango mosusu diable ezalaki mingi ezalaki banvoutement e mosusu mpe ezalaki bakonza bakolo mboka nde bazalaki koutilize biso kosala mabe
na kati na mokili. Alors tout ça eza mabe oyo tozalaki kosala mais nga na ye mpona dénoncer misala ya diable oyo nyonso diable eza kosala na bato na bana na nzambe ke ntango oza na mokili kotala te mutu mpona mbongo mutu apesi yo osala moto mabe epuis naye kopesa bandeko nango tu batikala na vie ya bakulu na conseil bachange babongola mitema bayami balanda Seigneur Jésus. Nga nasala bamabe tro na vie na nga na botola bato na zokisa na panza babiloko ya bato ezala bato oyo bautiliza nga nasala bato mosusu mabe mais lelo oyo naye kose retrouve ke nazalaki kosala makambo oyo ekememanga nulle part. Bible lobi, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde là. Donc tout ça va pas. Tant on a soso lelo koana, nous n'avons qu'à comprendre que faut na bongo la montée mana ya nzambe. Mais makambo eze belé oyo sengeli na ngana dona dénoncer bana nzambe bo comprendre que Satan a un système ou a planté dans mokili pour na koboma œuvre de Dieu. Frère Merveille batubeli ba bike ezaba na kuluna bazabana bazanga batata bana ba enfant de la rue. Est-ce que yo peut okenda ko kota kuluna zanga tata enfant de la rue, to bano ba papa na bango bazala disons faible, je ne sais pas. Non, baboti bazali. Bon, je ne sais pas, mais biso na bolafa, tozaki na ba parents. Tozaki na ba parents, mais eza esprit satanique nde et anima ki biso, et mi biso tina banda kwa banganga, et mi biso tina ba esprit moko boye akosala mutu mabe. Eza esprit satanique. Baboti ba pesa conseil butu pe mo. Okoki kokroire ke aveni na biso yango mais na kuenga nazo beta mutu nazo botola mutu na botoli mutu pe na ke nango 30 minutes te boye rapport na ndako maman obengo lobi on s'en fout raisonner depuis 2000 ans baboti ba est-ce que mon parent ou aboti ya ko tika au moins na sala na mabe na quartier ba inaye na quartier ba salurier pona yo mo na parents sepela kana tozana baboti mutu mo bima na nzeta za ko mutu azana baboti. Mais ça que esprit satanique les allait quoi animer biso et tindi biso na banda kwanganga et latisi biso ba face à mabe et le moli mawakati na biso to comme ça makambo mabe oyo même ils se pesa nzambete mais lelo na komisi ko moto ya nzambe et na ko témoigner nyonso o nzambe asali pe nyonso o mabe na zale ko sala na ko témoigner mo nyonso on est ensemble. Frère Merveille bola fawana balobi ezala ki kombo ba ta famille qui n'a écrit qui bana moko boye c'est là ba recherche na biso to ba to sur la recherche ba bezali famille ba ba jeune ba ndako ya vanda kali biso le pan directement bo ba lokeli famille wana iko c'est bolafa et ça eloko ya ofele ce qui bolafa c'est-à-dire il y a ofele ce qui comprendre pesama ki bolafa parce que na bolafa nyonso to zwa kango na pete. Tozala kozwa s'il vous plaît parce que nazala sur na nyonso tozala kozwa na facilité. Donc c'est-à-dire à tozana pareil non ya cher à tozana ba ordinateur na yo à tozana ba bijoux na yo po ekomenga eza facile on itine ya komba bola. Donc c'est-à-dire il y a ofele na kozwa mbongo na yo komi yanga na facilité. Donc na ko botola yo na ko zokisa yo na ko buka mire le pango na bino donc tout eza ofele tina komba bolafa bola feza komba famille mutute bola feza komba famille mutute mais bola feza eloko ya ofele ya bolafa super écurie du Congo na Congo mobimba sur 24 communes na habité ce za na bécurie pour bola feza eza super écurie. Parce que ma cambo bola fait ça là, na mona mona békiri mususte. Et puis bola fait ça royaume. Bola fa to longwaka, to zala ko longwa na ngaba, to ke na kasavubu. To ke to sali lo yenge, to sali des autres to poudrier. Il y a des personnes baza ko utiliser biso, ba to bon. Na ko tanga ba kombote, ezanga ba na mboka ba konzi mususu, baza ko utiliser biso. O longwe ngaba, o ke tina limité, o sali pe bulu, o panzi o détruire. Au BBC, makambo bola fait ça là na bekiri musu na mona moti. Et bola fait ekopera na bato minene. Mais na on peut ça conseil même na bandeko ba ka ko utiliser ba colonel Nzamba zali. To bongola mité. Merci beaucoup le frère Merveille. Pour comme continuer la kati ya bolafa. Pour continuer
expérience nini yango oyo mona kati ya Ekiribola ozwaki na kati ya Ekiribola expérience on a une Ekiribola faizaki bon expérience contenu à ba relation to ya mkosi ya makambo mabe bon quelle expérience parce que na côté makambo nini okutani nango na kozala na wana ba vie wana ya kuluna makambo nini okutani nango ma sœur na kutana makambo ebele na vie nanga na satana te un jour na vie nanga na linga penda ko lobelo ko te na se retrouva fara na mokonzi moko ya mboka oyo mais ngana lingana la lycée bembe pour na kuluna il m'a tika la mauvais souvenir pour na vie nanga pour na bota nanga et loko wana vraiment mokonzi wana na zolo ce qu'elle a dit na bitu na banzamba pambola ye parce que ça mutu malamu mais asnanga na satana kati ke na kokutana et puis yepa yebakati et ça là que na bon Zambi ali bisabiso pesa makambo eleka na sala ba mabebe avec le temps na ozote on lubanyos mais tozolanda muke na sala ba mabebele na vie na viola na simba bakisi nga na sala ba intervention ya ba famille mususu na kiki ya bolaka ke bana papa na mama ba weleli le pangu oyo koto akia zuba bolaka ba ye to panza bandaku makambo ebele oyo tosala na bolaka na kutana na ba autorité pour nekiri bolaka nazwa ba relation pour excusez nga lelo oyo nakoki ko swape maloba koloba ke vieux na biso phénomène Weranson parce que bolaka tozaki ba pire petit à Weranson donc aza vieux auto lingaki na ba concert na na ba fois biso nde tozala sa encadrement biso nde tozala ki ba pire donc aza vieux oyo nga na vinanga na so grâce ya kokutana ye boye à cause ya Ekiribola c'est déjà grand et ça déjà loko mo ya munene na niveau ya Weranson nde ba yebi na ba monde entier mais nga na cause ya bolaka na kutana wera et na kutana ba konzilisusu ya mboka oyo à cause ya Ekiribola donc na kutana na moi expérience ebele na vie ya kuluna oyo et kuluna oyo et yango moni kulunera linga kotika ebele ba tika kuluna te kuluna azomona soka tiki kuluna ako perdre bonheur ako perdre tant so ba relation ako perdre ba blog ebele mais na tala nyoso ko na ndime ko abandoni na ndime ba benga nga yuma lelo o na za mona nzambe ina so te tokokoma wana komo bongola ki motema parce que témoignage après mais avant ils a penza mulai ko biso na les nazariens avant les cas toujours na temps ya ko solola na invité na biso to iba est-ce que édifier peuple de Dieu ou bien non mais to comprendre que témoignage après mais et ko édifier libota na nzambe mama parfois bomba ka mwana za abiso tozo benga nkulu na mais l'aime sous bino bozana ba komo mususu na Gabon to pe na Bruxelles to pe wapi na Paris je ne sais pas moi ezala ba kombo oyo bobengela kango moni mwana za akoy motombo qui voit même na ndaku moi na ningo kate surtout na ba pays na bino ezala ba pays moko développé moi na misko yo ki la oté donc tout ça frère merveille abi azana ba technique nini oyo akolakisa ba mama ba sunga mana bana na bango ataza te otu ndenge nini elongo na nkolo amema mine ba expérience ebele e ko sunga bino na bana na bino na bandako mais frère merveille ezate pour papa banda otangi santé ndoko tina kati ya kolona non to nzala to kozanga musala ma sœur baboti bazoti na ma classe ngana kenda classe na ba machette oyebi soko kena certain nanga comme micro baladeur au monde ba koyebisa ngana bunda ba kuluna na ba uniforme ngana ba na ngaba na otanga na lemba na complexe scolaire Siam na so kota na classe na lichette po bundisa na maître non nazana ba rankine bato nazana bango rankine bayebi ke zoa a quelle classe ngana vanda na ngaba mena bundaka na bakuna bana lemba nazana ba rankine lemba mena kei lemba na quelle classe na bangi te na kena lichette parce que naza sir nanga à part lichette naza biloko nanga nzoto o lebi ke eloko moko ezati et non que classe na petite classe na lichette na ko bima boye boye pinda ba yele libosa classe ba telemeli yo otiki ki di otiki bango ki di bo biaye wana kuna ba yebo lichette bimina ba uniforme to bandi bitumba kulu ne bandi ba koto pesa mo ke mona bola fama ko kuna bola femati et puis c'est maman la kuluna na uniforme 3 fois 4 fois reprise donc l'école bazo kumisa yo non l'école coûte première fois na tata na ça l'examen de temps na tata na siam
y compris pour la maman de l'endroit. Mais les parents bazali côté dans la classe ba opesa nga mbongo na ke classe musu na olia na sa bambiance tina mutu azo kuluner ti ba kuluner ba boto la ka eza pona posa mbongo so moni kuluna azo boto la eza teke na ndako balesa kete non eza ba système au diable installé na mokili avec le temps na koloba na observa cet système au diable tira mokili o etinaka bato na mabe na cause exemple moko ya système au diable atia na mokili omoni yango bamama mingi oyo bakosoutenir mosala nzambe même na l'église mpona kolongola pauvreté ezali arme moko ya makasi oyo diable etilisaka mpona kobebisa bavie ya bana bato ebile lelo oyo bakota na ambiance biso to tosala ekuluna mpona bitumba mpona kobotola te mpona bitumba mais tokómi kobotola parce que tokende na babar tosala baconquérance koto ocasier moko koto 3 casier 4 casier okuna sombi te donc ozoblige obakisa totalaki na poche mbongo esili ta mosu na ndako bapesaki yo $10 mais esili donc ozoblige soki otalaki naza na makoki bato ya banganga nakotelema na kwana na kobotola facile eyoki osali yango ozu bapetino mibale misato boke bobrake mutu bobotoli mutu oh toi ça nango boke nango boteki bozimbo boke na ba bosala oza nango besoin bolongo na ba boke na hôtel tout ça siko frère merveille ko suka je crois que fallait bo suka na baki luna kuba siko ekomela kiyo moko ndenge nini oke no lukape obakisa biloko nzoto idane la kiyo nene omoni mutu soki okomi trop recherché ngana koma ki recherché contenir makambo nazala osala bokende sika moko boye par exemple eza na master na nga moko alingaki jeune fille moko boye esali ke jeune fille wana azalaki mpe na mobali na ye mosusu e mobali na ye akuti master na nga na mwasi batelemi na baninga mobali ne baye bamenance master na nga master ye babase master tala banini bamenance biso bamenance nga boye pa bato wana boye bamenance o ça va tokende toke boye epesi kulu na edega pona mwasi donc osali bitumba na pona moninga na nga bakulu na ebele ezosalama yango vraiment na osenga na bachrétien bazwa bolingo oyo bakulunier bazaka nango bakulunier baza na bolingo moko impossible kokroire te raisonne ke ngai bamenance master na nga mais ekomi likambo na nga nakendake kobunda mpo bamenance master na nga ta mosuku tu ya zaki ta zoki po ta za na hôpital mais ye na hôpital nga koto nazobunda nazokwesa bamire ya bato nazopoudrie nzambe alimbisanga bamama bato ya baveve atie mwa fufu na ye mwa makala yo ye na kuluna po bopanzi bozoleka donc bakuluna baa na bolingo yango bachrétien fo bamerite bolingo wana oui bazala na bolingo oyo eza bazalaka mpa bakuluna parce que un kuluna aza na bolingo ya moninga na ye okoki jamais komenance moninga ya kuluna bisika kuluna moko azala nga nazokisa bato mosusu mpona baninga na nga nasimba biloko ya nzoto ekomaki na niveau ya kosimba biloko ya nzoto mpona kose protéger koprotéger babiloko mosusu ya basensation ovandi boyebi ke mbila zoya biloko ya nzoto elamuki bolongo babiloko mosusu tosimba mpona autorité quoi donc tosimba bakisi mpona makambo mpona kose protéger bazwa facilité ma sœur la certes Fanny nga banda nasali kulu na 2000 ans expérience ya kosala bamakambo ya minene à partir ya 2003 ti lelo nakota prison te banda mais nakenda baparquet nakenda badistrict et nakota voir même ka lufungula epa ya général Kanyama mais lelo oyo nzambe asali nga grâce na bongola motema na yemba nzambe tolobake donc osimbi kisi donc déjà okenda kosikomeka biloko ya nzoto po kozwa protection eza bongo na kulunaire asimbaka kisi bon muna moto asimbaka kisi na genre na ye eza bakisi ya mike oui eza kisi ya moke na monene ya laratier c'est à dire quoi kisi ezali posa oyo eza nango nde yango okelukana
te mpo kamso baeza naoka eloko apete kasi meka ya mokie lokwa liyanzi ya mokie ndenge nini soki bazwi nia mokie batie oyo elongi eskizenga mpona teme bazwi nia monene batie emona ya monene na ya mokie nyonso te ezaka nini parata me moto moko aotala alobi estce okenda bomoli motema malamu bon ntango mosusu ondima ngai te me nzambe nde ayebi so nabongoli motema te nakoki koya jamais kodénonce makambo ya mabe na liboso ya bato donc so naodénonce misala ya diable c'est-à-dire que je suis sûr et puis nalobi s'il vous plaît pendant 3 ans koto nayamba nzambe eza na bato bapesanga 3 mois babiki ye totali na 3 mois azongela koluna mais lelo oyo nayebi biso 3 ans bakoma obetravaille napesa nzambe merci mpo pasteur oyo encadranganga oyo ayambanga aza vraiment serviteur de Dieu aza vraiment oyo nzambe parce que so nakendaki so nazalaki soki nakutanaka na pasteur oyebi nzambe te mais ntango mosusu 3 mois na bapesangi nyonso ebele la cette famille raisonne ke babangaka yo batosaka yo basi eloko pamba nyonso oza nango bezosala bakolia la cette famille eza blaki te kotika mokili baposa nzoto baposa babière baambiance tout ça honneur bapesaka yo ozokende la samba ndeti la samba na wenge awera e bayebi yo soki boye okutala bamaître nonanti bayebi ke o bolafa bazorespecte yo take bolafa aza moko ya bana wenge e bayebi yo ondimi kobayele nyonso wana ondimi okabwana barelation na bato mosusu ya minene bazalaki koutilize yo mpona ta mosusu osala mabe moko boye ta mosusu ye aza na rankine na ye na motu moko boye alazwi ya utilize yo po ok mais ondimi kokabwana bango abengo mneti non nga atika makambo wana c'est pas chose facile ochange mpe numéro ouais na change numéro mais bamisu bakoma okoma frère to koma mais ya trop nasepelaka na ndeko moko malgré na kotanga kombone te nazalaka nde na bazali koutilize nga na makambo mabe mais ata nakoma frère tosolaka na ye asepela pene ye asoutenaka nga soutien solo ezaka nzambe mais bango basoutenanga ntango mosusu mwa moral toza mpe mutu okoki mpe kozanga mwa aide donc na bulu wana mais mpona bandeko baza kose trakase mpona nga bon batala nga na lelo bakanga nga foto batala nga filebe lelo bafrai na ozonga sosima te soki ozonga nsima na nga nazonga nsima ta mosusu na 3 mois pamba parce que eza facile te nga ntango nayambi nzambe nayamba nzambe en esprit et en vérité ke lisolo oyamba nzambe tobeta yango lelo te toza nano tozocontinue kaka frère tokokita même sur le terrain tokokita tokomona pasteur na ye parfois bato bazotala kaka na mosusu bajuge ene elobeli bajuge na mosusu na suki na ye ndenge atiki mobele mais j'aimerais vous signaler ke bazalaki na baprière parfois mosusu azozwa soin te ye mpe azalaki moko bodécouvrir misala nini akoma osalela nzambe soki na kati ya nzambe osala mosala nini tokozwa te tokita même na famille na bango tokolobisa même bato aveni même ata bakulu na misusu oyo bayebiki abongo wana tokolobisa bango c'est pas pour que toconvaincre yo po ata yo oza convaincu te mais nzambe yesu masiya ayebisika nini akomi déjà kotia le frère merveille mais c'est juste po tolongola bazone d'ombre oyo ekokozala na mitu ya peuple de Dieu kaka na bolingo oyo la âme de servante de Dieu alingaka bino donc mama mwana akokini kochanger frère jour lobi oza na 7 makambo opesa bamama to mpe baparent mpona bana na bango mais na mokuse mama moko azolela mwana na ye akomi motomboki atiki ndako abengele vo meme bapolice na bamboka oyo baza développé baya bazwa mwana azalisi na mwana na ye te mwana akoma tetu mwana alala lisu na ndako te mwana babar mwana akoma kofime mwana akoma komela basigarete kose droge lokwa ye kose drogaki ngai eloko lokwa ya dringi moko te nazali komela nga namela bavalium bangi nazalaki nga natambolaka na bangi na maboko nazali kotambola na bangi na maboko toute sorte ya dringi namela e mwana wana oyo lelo ta mosu azotomboka mama wana abenga ye talisa ye nga na télévision alanda nga comme ça soki alandi nga acomprendre ke oyo azosala wana aza na misu nazomona te me makambo na oloba esalaki misu na ye komona mpe matoi ile ezoyoka te koyoka donc maman je bénis le Seigneur donc nzambe alobi ata ye oboyokumisanga mabanga donc le frère merveille alobi maman kose déranger te akoleka kaka na cour ya émission zwa kaka mwana noko oloba nde eloko te vandisa ye kaka alandaka bémission betape parce que toza nango basérie ebele et puis mwana na koteyama kaka kolanda mapamba kolanda frère merveille aza na basécret ya koloba c'est ça non frère merveille naza na 7 système
Cet système au diable a utilisé pour bébisa bato, pour sa jeunesse, na système nous nous avons na ba bien ambiance, ba bangi, ba comment la kotomboka, et ça na système au diable tient na moki. Alors avec le temps, ndambo ndenge nzamba ko sunga, to koyeba ndenge nini ya ko dénoncer ngo parce que moni internet peut possibilité zate. Et mon ndambo nzamba ko pambola ngana yango na ko toujours la certes famille pour na ko sunga. Merci beaucoup, comprenez que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais j'aimerais d'abord retourner vers le frère Merveille. Frère Merveille, tout comme dans cette émission, il y a pour déjà première partie de l'introduction, on a maman, papa, même voyou, plutôt mon boulot, bon, et là, on a fait koloba, nazana makambo mingi ya koloba. Pour na bana na nzambe basungama ba maman o baza na pasi na mitema parce que na yoki déjà ba bengi ba maman belé baza ko s'inquiéter vraiment maman naza na besoin ko dénoncer pe naza na makambo besoin ko luba makambo oyo et ko sunga bino ba besoin na baka oyo pe ko tandisa mone na nzambe malheureusement naza na melo côté moi muke nazalaki nango maison oyo ndeko na nzamba pambola bino vraiment basungi ngai de façon que na leka pour na dénoncer misala ya diable mais soki nzamba mettre yo aker au soutenir nga pour makambo o naza nango ebima et ko sunga peuple de Dieu mais soki yo soutenir yango nzamba ozanga te ko pambola yo vraiment naza na besoin soutien na bino possibilité ezate mais nous avons besoin de tatu la monnaie dans un BP pour dénoncer le salaire diable et le système aux les kalamoki donc vraiment de quoi que songanga à kobenga chaîne oyo au lukelinga tant ne fils que espace au benga chaîne oyo au lukelinga espace juste ngana leka na ko dénoncer misala diable pe na ko pesa conseil pe na bimisa cet système on azanango de façon que peuple de Dieu et kende bibiso na ko ekoloba lisusu ndeko oyo amoni ki azana moi problème akoy ko benga ngata mususu pona conseil to pona tant mususu moi na expliquer comme témoignage to loko moko boye makamo nazala ko sala ke ye pas na kawana na famille akoy ko benga ngana plus 243 89 52 72 439 plus 243 89 52 72 439 donc juste un appel ce numéro bo benganga te po tango mususu bo critiquer nga bo finganga non naza moto na yamba nzambe déjà na vie nanga et makambo nyonso tu naza na besoin koloba pena o ndambo na lobi vraiment s'il vous plaît bo luka kosala nga mabete pour na yamba déjà nzambe na vie na yamba déjà nzambe ça fait déjà 3 ans et naza mosala o nzamba tindinga na sala ata lelo oluki na okobomanga okozelo omokoti na okufa na nga na kei na ozelo omokoti mais mokati makambo nde nzambe mais na bondeli bino bobomanga ite botika ngai na pesa conseil na peuple de Dieu de façon que ba bazana bazalaki na kananga bazonga donc makambo nyo surtout oyo tozoloba oyo eza pona koluka mboke ke liboso s'il plaît na bondeli bino koluka no kosala nga mabete poso salinga mabe eloko moko ozwa ezati donc autre part linga o soutenir nga po biso tout ça ba paye to koleka donc linga soutenir nga soki nzamba toucher motema na yo bengaka na chaîne oyo ofutelinga quelque chose ya espace po ngana bimisa message ya nzambe na yebi ke nzamba ozanga te kokanisa yo atelelo te atalobi nzamba kokanisa po eza musala nzambe soki bana nzambe bo soutenir nga te naza moto mosusu te vraiment na ozanga te ko remercier bandeko basalinga grâce lelo na permission ya mon pasteur Eric Kidoto kakese nde sali kililo nazala na plateau na la certes famille na agence na bango bandimi ko soutenir nga po na tato la monnaie na nzambe mais naza limité ndeko amoni ka ko soutenir nga atoza musika so nzamba mettre en cœur que o soutenir nga na bimisa makambo naza nango kati na nga benga kaka chaîne oyo au foutika comme quelque chose ngana ko na leka ata 3 minutes na ata 2 minutes na yo nzamba ozanga te ko kanisa yo vraiment wana za moi dernière mot na ngana za ki na ngo ya koloba na bana nzambi no surtout makambo eze belé ba système eze belé makambo belé ofuna loba mais tozotala kaka ba internet yango pe mbongo leka bo mbongo mais TV non na bando le kate
soki nzambe permettre donc kitati na ba chaîne à télévision. Donc je pense que c'est ça. Tina ba radio to releka. Na sengi vraiment pardon na bandeko nyonso. Autant mususu bola fait salon mabe, tant mususu ngai na salon mabe sans le savoir limbisanga ndeko nanga. Nazalaki na libungi na yeba kité. Nazalaki lokwa muto azotambola mais azoyeba te bisika zokindi. Nazalaki lokwa muto azomona nazomona te mato ezali koyoka mezoyoka te lona yamba nzambe. Nasala makambo wana na kozanga koyeba ndeko limbisanga. Vraiment kanisa oyo sala ka Jésus limbisaka. So yo ko limbisinga nzambe pe akoyeba kositena. Na sengi bino bolimbisi ndeko nyonso na sala mabe. Po ezana ba ona yebi na kutana na bango na senga bango bolimbisi. Le ba ona yebi te na mona kananga bango te. Soki ozande komo bokutana ka bongo vraiment na bongeli limbisanga na Congo ya Jésus. Merci beaucoup Frère Merveille, je suis vraiment ravi de vous avoir dans le plateau. Je pense que peuple de Dieu, Pambolami, je m'en vais déjà vous dire que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Il y a un frère Merveille Ezébé, en tout cas tout solo là qui n'est il y a solo là Ezébé l'endeko ceux qui tous ça là on a capable édifier peuple de Dieu parce que tolini musala oyo soutenir biso na ba prière na yo surtout na le baka ce qu'on reçoit la prière il y a 1 heure de temps 1 minute na yo tia combo la humble servante de l'Éternel la Sainte Fanny Moka parce que ce n'est pas peu de choses ce n'est pas une messe à faire tozokuta na ba makambo oyo kola zo longola biso dans moya kutu ya ko lobelela ngo ezate mais yesu basi ya azo lo kompoende mokolo makambo yende mtu azali sakanyoso oyo eza na mokili. Ah oui, je disais que derrière la caméra c'est dia moya ya mobile pekaka ya mundu nzamba zo lo kum parce que atiaka ngai na travail kana mibale ya mundu nazo pesa kaka bango et aussi Lido Pro hein dans niveau montage. Je vous aime beaucoup, je vous aime bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'aime beaucoup le moment, je vous aime bien. Je fais des gros coucous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao. Yesapangosi pinzoli na vinangai, pia longoli papota na motema. Elonga mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit Bona Yesu Bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser Tango Yesu aye mokolo na sabata Ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri Bona Yesu Bona Yesu Bona Yesu